na yo kwa ye mwana ni kati beto tweti kumvisa ko ya diveni ya kipa ye kwama dida kindombe matondo mingi pona mokoma lelo mbote bandeko balandi kandu ya lelo tukumi bale na mine na bopemi na yango ya motoba na sanza ya motoba na mobumo kama na tukumi sato na moko kolandela manaka na biso wana calendrier na biso ya baindo pe bongo samedi le 7 mars 2020 oto ye lelo na ebele ya bato o babiangami na mokoma lelo po na kosangisa bongo makanisi kolandela mokolo le 8 mars. Le 8 mars balobi journée internationale de la femme nde lelo molonga baleki esepelaki koya kosangisa makanisi kosala journée ya réflexion kolandela mokolo yango le 8 mars. Ben invité na biso principal ezali bongo Ngunza Mwese elongo na ndeko Mopandi Sango ndeko Ndombelo bino nyonso boyebi tokozala na ba intervenant oyo tokopesa bango maloba na ngonga na bango esengeli nde mpona kokota mpenza na sikisiki ya masolo na biso tokoleka na kopesa Ngunza Mwese mboto kimia na kati kala penza tozali kaka toujours ko ba msala bokoloka bungongo mwa chakino ba barini banji dezo penza mais tozaka na kati etu matondo wana maloba ya Ngunza Mwese tozaka na kati etumba ndeko Ndombeli mbote ndeko Mopandi Sango mbote pena bandeko nyonso bazibongo libaku ya kolanda biso matondo mingi wana ekoti bongo biso na masolo na biso ya mokolo na lelo balobi na biso le 8 mars. 8 mars journée internationale de la femme. Ce qui tokobeta lisolo ya 8 mars banso toyebi na mokuse ete 8 mars na États-Unis bana basi ba revendikaki ozalaki ba droit na bango balukaki égalité ya mwasi na mobali. 8 mars etamboli mokili mobimba. 8 mars ekoti na Afrique. 8 mars et na Congo. Tokomona na États-Unis balobi na biso na 1977 Nations Unies a reconnaître qui date yango ya le 8 mars. Toye na France na 1982 France a reconnaître date ya le 8 mars. Toyebi te biso na Congo soki ba reconnaître qui date yango mokolo nini to na mobu nini oyo Congo endimaki ete le 8 mars ekoka kozalaka. Ngunza Mwese lobi le 8 mars. Tomona bana basi bakolata maputa tomona bana basi ndenge tozomona na zando etondi batu bawenze etondi batu bake kosomba maputa pona nini kaka le 8 mars bato basepele matondo mingi mama journaliste na kopesa biso maloba biso na lolenge na biso tozongaka nenga journaliste matondo mingi na kopesa nga maloba pe ya kokanisa ya mokolo yango ya pasi pe mawa mpona biso baindo pamba te moyindo akopiaka kaka likambo oyo ayebi na ye te tovandaki kaka ndenge kaka bauti koloba bango kuna basali bamabongisi na bango basali moyindo lokola ye akopiaka tosutola kaka boye le 8 mars moko boye bakomolobela mwasi akomolata liputa donc eza lokola mwasi na mokolo oyo nyonso akolata nde ndenge esengeli alata me kaka le 8 mars wana nde esengeli alata liputa donc eza pasi mpona biso bayindo biso toza mpona yango tozobunda mpona yango mpona koluka koyebisa moyindo mwasi aza nani na kati ya société mwasi aza nani na kati ya mboka lolenge kani mwasi esengeli azalela mwasi bonzambe to nini oyo ebombami kati na mwasi donc toyambaki yango ndenge kaka tomonaki ekomi kosalema le 8 mars ndenge kaka ba Saint Valentin ndenge kaka esalemi me biso toyebi ke mwasi azala uta mokili ezala ti lelo mwasi azalaka kaka liputa elatamaka kaka mpona mokolo ya le 8 mars te biso tolataka liputa en tant que maman en tant que nengwa femme africaine kiboyindo na biso okomona ngo kaka na bokeseni soki okei na ngambo ya bamindele okokuta bango na bajipe na bapantalon na barobe mais soki oye na baafricain okuti biso ndenge okuti biso boye biso nyonso tobomani na bamaputa midele oyo ya solosolo ezobomba nzoto ya kito mwasi mpo nzoto ya mwasi eza sacre
matondo mingi balobi nzota mwasi eza sacré ngunza mwasi tozaka na bino oza bongo invité na biso spécial na plateau mokolo na lelo mwasi aza sacré tomoni mpe banengo nyonso batondi awa balobi bino nde mokambi na bango toyebi te lelo tomoni bango na maputa eza semblant mpo bayaki émission eza semblant to ngunza mwese esika bango bakambaka bateyaka deja bamama lolenge nini esengeli bazalela to bango mpe baza kaka bamama oyo balati maputa mpo lelo baye na plateau matondo mingi ndenge na kopesa biso maloba otuna no eza esengo makasi akanisi ngunza mwese na banengo omoni nsima na bango toza bato ya religion africaine vutuka vala mpambu vidi la vuvamu bato ya vuvamu bamama ya vuvamu banengo ya vuvamu donc awa na RDC na biso soki otangi kaka nengo ya vuvamu identité na bango eyebani eza mpona lelo le 8 mars te eza mpona semblant te biso fumukusu kia muzala mpanda na ngola nesonga nzila azozongisa biso na nzila azolongola biso na balolenge wana azokomisa biso na lolenge ya kibomama ya kibomoto liputa epa na biso eza identité na biso eza lolenge bakoko na biso babandaki kolatela yango wana biso mpe toye kozongela na eleko oyo ngunza mwese na banengwa nyonso omoni baleki ayaki bavuta kati ya lisanga ya vivama tozolanda ndakisa ya bayaya na biso balekelaki biso liboso biso tolataka bamaputa tolataka na bitambala mpona lokumwa bamama likambo ya lipute wana niki yango donc biso okosala okotambola okomona elateli ya boye te soki omoni yango oyebaka kaka wana mwana vivant leki ayaki bavita mwana religion africaine vutuka fana mpambu vidila yango wana sikoyo etumba toza nango ete nengwa nyonso to mama nyonso oyo abengami mwasi kati na société esengeli ayeba kobomba nzoto na ye ayeba kolata liputa ezala kaka mpona le 8 mars te epuis le 8 mars yango milefo nengwa journaliste ekokoma kaka lobi awa tambola na banzela otala liputa basakaneli yango na lolenge kani batongi modele nini donc eza pasi na motema yango wana biso tozobunda etumba wana ya kolinga kozongisa société na biso oyo bakoko na biso bazalaki nango kozongisa lokumu ya mwasi ya kibomama na kati ya société po ntango mama bimi na miso ya bato motaningani eza teke mama ntango abimi na miso ya bato obimi lokola ndakala moko boye bazotekisa na wenze moto azotala yo kaka neti eloko moko boye asakamela me ntango amoni mama moto azokoka kofungola bambebo na ye te nabenga to nabenga te po azomona valeur na lokumu moto aza nango kati na ye me ntango mitie mwa jipe mwa kola elateli moko ya bongo omoni teke yo moko mpe mokitisi valeur donc ngunza mwese na baleka yaki bavita oyo ozomona na nsima eza kaka produit ya fumukusu tia mozala mpana na ngola oyo na kati ya religion futuka fumiki mbangu baleka yaki pavita tozobunda etumba mpona koluka kozongisa kaka identité na biso matondo mingi balobi soki bomoni bamama baza na nsima ya ngunza mwese eza kaka produit ya nesongi ya nzila fumukusu kia mozala mpanda na ngola na kati ya religion africaine vutuka ngunza mwese toza kaka na bino toyoki bolobi molongo baleki yayaki mpavita na mokuse bokoki koyebisa biso yaki mpavita mpona nini nkombo wana yayaki mpavita matondo mingi nenga journaliste mpona nini nkombo ayaki mpavita mpo yaki mpavita eza référence na biso soki lelo mokili ezongeli lisusu kiboyindo na bango ntango mosusu bato bayebaka yango te me mpona nengwa wana elenge mwasi wana ya age ya 22 ans yaki mpavita na mbanza kongo abundaki etumba na mindele mpona koluka kozongisa kiboyindo na biso kozala na biso batumbi ye elongo na mwana ne na mokongo mindele baluki na lolenge nyonso ke atrahir me ye aboyaki kosala trahison alobaki nzoto oyo ezolokobamba na kosepela nakende me mwana oyo babomi na ngai na ye na mokongo akozonga po ya kolamusa mayemanso mabombama nde mwana wana azikaki na eleko wana ayaki kozonga akobotama ya koya kolamusa mayemanso mabombama oyo tobengaka lelo bangu difika isweka
Donc il y a qui peuvent faire ce qui tozolanda ye pour amériter tozosenga na bayindo banso na oyo nyonso abengami moyindo ozala awa na Afrique ozala na Amérique na bisika nyonso esengeli olalaka olamukaka ososolaka oyebaka ya Kipavita po elenge mwasi wana na âge ya 22 ans andimaki konyokwama mpona koluka kaka kolamusaki boyindo na biso. C'est pour cela biso baleki ya Kipavita biso toza baleki na ye po tolandaka ye nsima na ye soko lingo lobela likambo ya Kipavita ya komona biso po aza ndeko na biso tokolobela ye bisika nyonso tokomema ye bisika nyonso mesengeli ozonga na kati ya religion africaine oya koyekola ya Kipavita aza nani asalaki nini etumba na ye ezalaki nini. Donc biso tozwi yango na esengo te swati mundele moko boye tokende kolala aza ndeko moyindo na action na ye oyo asalaki na kiboyindo na ye na lolenge abundelaki bitumba na lolenge alongelaki etumba biso toza baleki na ye tokitelaka ye te baleki ya Kipavita biso ye toza oyo eza lokola ndenge tolobaka tosangani nano ndambo baza lokola bakambi ndenge omoni nyonso boye bakambi toye po tolobela likambo ya le 8 mars po toza bamama baleki ya Kipavita etumbo yaya na biso abundaki nango yango biso pe tozobunda nango baza ebele po bakambi baza mpe na bango bakambi tozobele bango Kipavita boya ndenge journaliste bokoya kokuta te boya kipa kati na Matondo Ngunza tomoni bobeteli mpenza ya Kipavita tolo kasi mokolo mwa ya Kipavita toyebi yango te ezalaka mokolo nini po lobi le 8 mars tokosentir bien le 8 mars na terrain mais bobeteli ya Kipavita tolo bobi référence na bino mais tomoni te esika obino botomboli kombo ya Kipavita tomoni ka bato batomboli le 8 mars po nini te bino baleki ya Kipavita botombola pe mokolo ya Kipavita toyebi yango te ezalaka mokolo nini esalemaka pe wapi po biso lobi bamama le 8 mars tokende potana biso na balabala. Matondo mingi mokolo ya Kipavita eyebani le 2 juillet kala te le 2 juillet kaka ya lobia eza mokolo biso baleka ya Kipavita tokendelaka ya Kipavita mais pas ces années le 8 mars soki lelo ezwi ampleur oyo yango ezwi mpona bakonzi ya mboka baadopte yango biso mpe lisenga toza nango soki kutu mokolo eza nango kaka mpo bato balata bamaputa o mpo bana bakende kokumbela bazemi bamakambo moko ya mabe ekende kosalema pongo tokati bino maloba te ebike lobi le 8 mars na bana ya mike bakolata maputa mais mama bongo likambo soki eza na maboko ya leta likambo soki eza na maboko ya leta ntango alobeli yango na media eza na ministère mobimba oyo lobi bokomona bango bakosalisela yango bamaputa mais suivi ya kolandela bamama ngo bazolata maputa balolenge yango bazolatela maputa lolenge yango bazozwela mokolo yango suivi wana ezalaka te yango alomoni biso toye kolobela likambo wana yango mpe loko tozosenga mais ntango bozosala bozondima bamakambo eza kutuke ezobebisela biso mboka mais mutu mobimba abunda aluka bolamu ya bato leta ya mboka na biso bakoka kolobela likambo ya Kipavita eza pasi tomonaki yango na eleko ya rais amekaki kosala avion oyo atiaki na nkombo ya Kipavita mais tomonaki mpe ampleur nango te po bato babundisaki ye mais nzoka azalaki na nzela oyo ya Kipavita wana asali memi ndenge bavandi na babibonga na bango ndenge bavandi na Gombe basombi bamituka batongi bandako bazosala nyonso bazosala po kelenge mwasi wana andimaki kotumbama na moto na mwana na ye na mokongo donc bisenga na biso ezali ya Kipavita biso tokembela azalaka mikolo nyonso mais mokolo biso tolaukaka mpona ye ezalaka le 2 juillet tosalelaka yango swati tokendaka bastade swati toyaka na matadi mayo esika siège na biso ezali le 2 juillet tokozala na mongo Kongo mpona kokembela ya Kipavita soko ye oye kokuta baleka ya Kipavita ndenge balaukaka na mokolo wana. Matondo mingi Ngunza alobi le 2 juillet babengisi biso nyonso bandeko baye tozali kolanda le 2 juillet balobi kala mingi te
toya komona molonga baleki ndenge elau kaka ngunza basengi na bakonzi ya mboka toza na sommet ya parlement toza na mwasi toza na ministère mobimba genre et famille eza na mwasi botika kolatisa kaka bamama maputa le 8 mars mokolo monene ezali ya mwasi abunda etumba ezali 2 juillet bakonzi ya mboka bokota makambo oyo mpo tokumisa ya kimpa vita na place ya le 8 mars ngunza pema na ndeko ndombele balobi mwasi ya bebi tolingi toyeba mwasi ya bebi mpo lobi tokomona kobeba ya mwasi ngunza uti koloba ngo awa asombi liputa na ye me alati yango lolenge nini balatisi na mwana inane na bebe ya 6 mois lobi eza kaka liputa sanza mobimba mobu mobimba balati na bango pantalon balati ba mini jupe me lobi eza maputa tolingi toyeba mwasi oyo abebi na époque nini ya avant indépendance to ya après indépendance to mwasi alelo kaka nde abebi matondo ndeko na ngai mopanzi sango mwasi ya moindo abebi tamoka soko tozongi na bainstruction roi Léopold II azali kopesa na bamissionnaire alobi na bango alobi bokanga basi ya baindo plus de 9 mois na mission tokomona kuna na mission mwasi moindo akomaki objet sexuel esalelo ya basentiment ya bamissionnaire wana na ntango wana mpo nini roi Léopold alobaki bazwa basi wana bakanga bango bagarde bango na bamission ayebaki éduquer une femme c'est éduquer toute une nation côté ya mwasi ezali côté ya etuluku ya bato lelo tosepeli ntango ngunza balobi lobi bokomona bato ndenge bakosakanela liputa mwana soki azali konguluma batalelaka ye valeur elamba te sukasuka sakomisa yango bosoto elamba ya peto ata bopesi na moto ya liboma kalite wana ekomonana te nani alati liputa metiel ata alati liputa si akogumba yango katikati ndakangi na nzoto mosala oyo gouvernement esengelaki asala bateli lokola bino bosali bobengi bato basangisa makanisi tozali na mituna miike oyo osengi totunaka ntango nyonso ntongo midi mpe poko mpo nini tokei na baeglise tomoni basi ebele tokei na baparti politique tomoni basi ebele tokei na baorchestre tomoni basi ebele mais role nini basi yango bazali kojoue mpo nini église azwaki basi ebele azali koutilize parti faiblesse na bango mwasi soki akei koteya ye moko akokeya na 10 personnes na orchestre mpo nini batie basi ebele mpo mwasi moko akoya na motu ya 20 mibali tika ndeko ndombele na ndenge nini mais na orchestre mwasi azali komiteka lelo botala na baeglise protocole ndenge azali kolata bokocomprendre ke bayei te batiei basi wana te mpo baedike me mpo babenda mibali na bondumba mwasi akufi kala indépendance eyeya na 1960 déjà bangalula mipende ya milangi ezali koyemba ngalula wana mwasi mpo ni bayimbi mipende ya milangi mpo mosala oyo ngalula azalaki kosala nengwa balobi ngai lelo nazali kotelema kaka na ndelo nengwa basalaki awa nengwa balobi na nsima na bango basi batuti monzela tozali na problème moko awa na mboka na biso lelo soko moto akani asala mabe akokokisa topesi ndakisa assassin moko akani ngai fona luka mbongo na somba motuka na banda ko enlever bato na motuka nanga akozwa pe mbongo wana akosomba pe motuka akomi pe ko enlever bato moto akanya sala rébellion na kokota na Goma na kobando bomma bato na banda ko violer e kokokisa mais soko moto akanya sala bolamu eze kokokisa ngunza mwese biso toyambi bango mbalombala na plateau na biso ya baindo bolamu bateaka mais l'état ya République démocratique ya Congo akanisa ta mokolo moko te kopesa bango espace na ba chaîne na bango espace ba kopesa lobi mokolo ya bondumba bino ba journaliste biso ba journaliste lobi to kenda na baba lobi to kenda na botel bokomona ke sika na botel ko ala te tokomona ke bisika na baba ko ala te banani batondisi
soi-disant bato balati liputa. L'état tangwati le 8 mars bato balata liputa. Et après, moi ça moïndo alata ki liputa poni. Est-ce que liputa yango ezoko sala liputa balati lobi yango ezoko sala kibo mwasi tokoliki ate. Mwasi ezezale. Alati liputa poni. Moïndo azalaki une femme spirituelle. Nzoto na ye tant. Tango wana to revele bino eloko moko mwasi ya liboso mondela violaka. Asalaka lisusu 30 minutes te na mokili ya meko. Amonaki sens ya kozala na ye te. Eze na eloko to eze sacré na mwasi soko eze kibo mwasi na ye te. Mais lelo tango mondela détruisaki mwasi wana akomisaki nanu eloko chose mwasi pe lelo atika la chose. Mwasi azali koyoka soni kotia manga na motu. Mwasi azali koyoka soni kotia bitabe na motu ateka. Mais mwasi ayoki soni te kotika la bolumbwa miteka. Atelemi na kwe moko tato mata punda te. Nani nde punda ye mwasi nda mikomisi punda. Te. L'état na biso toka mwaka tango fumukusu basali conférence ya monene ya ntina akobengisa ba dirigeant l'état. Bakoyate. Bakotinda même pas ba représentant na bango. Basi occupé, basé na mibembo soi-disant. Mais koleka mikolo misato te na ba concert to moni bango. Basé na concert kotala nini. Mwasi wana ya moindo liboso na bango na eteni ya litaba abalolelaka bango bibelu liboso wana nde esika bati mwasi mo. Biso to profiter na manaka na bino to lansembela. Pona kosukisa ezalaka lokumu epai ya mibali ata na libebi atangaka basi oyo aleka na bango. Okomona mobali afandi na baninga na ye soko goligo somoko azali koleka oyo afanda fo peti na bima na ye. Oyo kutu natika ekala oyo azali kozonga lokola lokumu. Mais mwasi ya kilo oyo akokia telema liboso batabi na bino nyonso nani akokia loba ayebinga. Etambola na mitu ya bandeko balandi ya basi bazali kolanda. Eloko eze sacré bakoki babate eze nzoto. Nzoto wane kobatelama na lolenge otamboleli bomoi mobimba na liputa te osombi lobi po esi babandaki yango mikolo soko eze kotala ba plateau virtuel ya bémission yonso liputa ya le 8 mars balati yango mbala boni lelo eze soko 25e anniversaire depuis totomboli 8 mars. Mais échanger nini na femme congolaise. Matondo Ndeko Ndombele liputa échanger nini na femme congolaise. Tolataka liputa ombala. Ndeko Ndombele alobi 25e année depuis tozo kundola le 8 mars. Et boti nini kune pa na bango ba revendikaki ba droit na bango. Na États-Unis balingaki ba maitsa basi balingaki ba maitsa bango salaire. Pe salaire maki bongo biso basi ya Congo. Tozo revendike nini maputa. Eza mami Ndeko Ndombele kozaka na bino. Bolobi mwasi valeur ya mwasi eza kobatela kibo mwasi na ye. Mais lelo tomoni basali ba agence ya promotion de la femme to éviter ba agence na basali pona ko diminuer kaka mwasi lokola mwasi c'est inférieur to ba agence on est bombi nini but nango vraiment ezani. Ndeko nanga mopanzi sango foko zala ekenge tango ngunza mwasi bazé koloba wa balobeli ya kimpa vita balobi référence ekenga sembo na motema référence bolobi agence ya basi mais to keba maele mabe mondele azena ba mouvement ya récupération lelo na zebo lande tando bato mobimba basapproprier na yaki mpavita wana oyo biso tozoki na bambula tozeko yamba ngunza mwese kolobela yaki mpavita to uta tomoni ne songanzila fumukuzu ke muzala panda na ngola kolobela ne songanzila tomona yango na bato mosusu te mais lelo tozeko mona bato bakomi même ko revendiquer basalela yaki mpavita monima balobi yaki mpavita ya ba biso to mituni sembo tozena ntina to na posa kombo ya yaki mpavita etambola mokili mobili mais que bato bazé ko tambusa kombo ya yaki mpavita bazwi molato wana ya peto po bakomisa ngo bosoto te église kimbangiste pe tangaka kombo ya fumu kimbango mais batie yango wapi mwana etinda ya Yesu donc tokeba tango ba agence wana ezé ko botama total objectif ba agence wana lelo soke zena République démocratique ya Congo okobosana te mikoleleki na information na biso na dejamawa bakangaki ba agence wana e koma kokenda koteka bilenge ya awa na Congo Brazzaville pa bakonzi na bango kuna bana ya ba 16 ans 17 ans po bakonzi wana baza kosala
demande soko demande d'emploi soko demande ya nini toyebi te tozali na posa ya bana oyo basé entre 15 et 16 ans bakoya na baagence wana babimisi sous forme ya conférence bakatisi ngambo bazwi mikanda laisser passer bakei ngambo bakei kolalisa bana wana na botel biso tokoti kozala na ngambo ya mfwa na janvier wa milulu ya mbuta machwa na auberge biso tozalaki loger ezalaki na délégation ya baleki mosusu oyo toyebani mpe neteni oyo tokendeki kokutana na bango kuna bakendeki soi-disant agence soko ya kolakisa culture congolaise mais na kati esika biso tofandaki tomonaki mosala bayelaki donc promotion ya femme congolaise agence etende kosala bazosalela mwasi yango promotion ndeti ya nini tolobi moto akosala promotion fo ayeba promotion ngunza mwese adefendaka banengwa basi ayebi nini azali kolakisa bango mais moto akeli agence wana azali kotangisa basi nini soki alobi na mwasi égalité na mobali mosala mobali asalaka yo mpe fosala yango balobi baagence ya promotion yango mpe sujet ya sanza oyo ya 8 mars alobi je suis égalité osana mibali tokokani eza erreur grave tata mokeli akabola loboko eza mwa faible balobi loboko ya mwasi loboko eza mwa makasi balobi eza loboko ya mobali nyonso eza maboko esalaka mosala elobi te loboko ya mwasi lokola balobi eza mwa faible eza inutile te mondele moto akomisi mwasi wana inutile papa va au travail mama soko va au marché mwasi ya wenze kaka te epai ya bankoko na biso esika touti me yaki mpa vite oyo tozali kolobela lelo na 22 ans mibu tuku mibale na mibale abundeli etuluku ya bato abangi moto te mais bozwa kaka lobi botala na ino bana ngo ya 22 ans soko lelo ezali na mwana moko ya 22 ans lelo akoki abundela bato tozwi banengwa nzinga tozwi banengwa mafuta ntango wana basi bazalaki contrepoids bango nde bazalaki mais tolobaka bileya nkisi ya liboso moto aliaka na mokili to moto abikelaka nango na mokili nengwa moto asalama égalité oyo bango baluki eza impolitesse na bafoye égalité oyo baluki ezali irresponsabilité epai ya nengwa égalité oyo bango baluki ezali naloba nini comparaison entre mwasi na mobali bakendeki na mikili ya poto makambo ya ntina bakopie te nini bango bakopie kuna mobali pa alambaka kuna mwasi pa alambaka kuna mobali asokolaka basani mwasi pa asokolaka basani mobali akoki atinda mwasi te baza kosala makambo na égalité fo tia likambo na mesa estce nengwa lelo yo moto okoki olamba naza na ntango wana te yo lamba nengwa estce lelo kosokola bilamba akenda kotia na lavage yango bayei kokumba awa soi-disant développement soi-disant promotion mais totala mwasi ya bokoko mwasi wana yambo mondela ya na mwasi oyo bango bazali koluka lelo kopromouvoir mwasi nini biso tokopona na ntango bakoko na biso basi batekaka nzoto na nzela te lelo kaka bango bato wana bapoliticienne wana ya basi oyo bazali koloba bazali koluka égalité ya mwasi na mobali na biso tokoloba baluka nano égalité ya mwasi entre bango observe ba mama wana basalaka politique abenga mwasi ya ndunda ndeko na ye mwasi akosa na komata na pavement na ye na sani ya ndunda akolaki soki oze mosika suka wana moto akoya kopona ndunda kuna akokoma na posa na ye soki alingi asosifie ye mokolo alingi asakanela ye wana abengisi ye tolingi koluka bamama marchère tolingi toluka basi oyo bazali na niveau ya se mpona poids politique akumbi bango esika moko bakotia kamera ye donc azali koexploite bango illégal babanda na ye no koluka égalité wana na mwasi oyo asalaka bilamba na mwasi oyo asalaka na parlement na mwasi oyo asalaka na ministère bazala basi mpo bango nyonso bazali basi soko baluki na ino égalité wana nde bakozonga mwasi azwa valeur na société soko nano bango bato basalaka na babiro bacadre na babiro bamonaka basi ya ndunda biloko bizangi ntina bamonaka meme bana ya misala na bango na ndako biloko bizangi ntina boni bakoluka kotombola mwasi wana pene ya mobali teze ba sujet oyo bino na batelier oyo biso na bemission lokwa tozwi bangunza boye tosala makasi maloba oyo ngunza bakoloba mpo ya bato ekota na bisika po tolobi mokili eza tellement ya kobeba mongongo ya bolamu ezali koyoka na moke mpe mosika
esenge pusana mbango pene ya bato po ya kobundisa maboye esingeli na matondo ndeko ndombe to tolandi bino na mwa bokuse mo komekana koyebisa biso bolobi impolitesse eza na basi ya poto toyebi te po toyokaka yoka kuna dote ezalaka te biso ande dote ezalaka yango esalaka lokola bapeselaka bango mbongo ya libala te bazala baimpoli to ndenge nipo dote mpenza ndeti tata ya sombi nengwa soki ake kobala eza bongo te ndeko ndombe nangwa baculture eze ya kokesana biloko oyo bato bakopiaka kuna ezalaka mpe bakopiaka biloko ya bafilme c'est-à-dire ezaleli ya filme bato babosani ke eze scénario eza na bafilme mosusu mpe elelisi bato te moto akomaki yango atiaki baelema ya mawa esimba mitema ya bato eza na bafilme mosusu esekisi bato moto akomaki scénario wana boze komona mpo nini bapompe biso basérie télévision mingi yango eza na ntina ya kodétruire mingi mwasi badétruisaka mobali te soki si badétruire mwasi badétruire mobali badétruire nyonso badétruire bilanga badétruire mabele badétruire mokili yango basatakaka mingi na mwasi mondele entre bango bokomona ke bango na mode de vie na bango badivorce eze mpenza te badivorce eze mpenza te epai na bango mpe mwasi aza docile mwasi aza soumise epai na yo moyindo nde bakumbeli yo makambo ya ntina te mobeko wana eze mingi kofrape yo moyindo otali bafilme omoni bazali kose comporte mwasi ya libala akendaka soko pique-nique na absence ya mobali na ye yo mpe awa moyindo lokwa yo bakumbelako kaka yo mpo komi kokopie mwasi ya libala fo kenda pique-nique mwasi ya libala fo okenda rendez-vous mpo bango basala yango bongo na bafilme ezali mabe te mwasi ya libala ake kokutana na mobali na ye ya kala quelque part na restaurant biloko wana eze trop bien préparé mpo ya kodestabiliser femme africaine mpo bayebi soko kaka bakokanga mwasi ya moyindo na bozoba société na biso ekolala mibu na mibu na bozoba mpe tokokoka te kokota na posa ya tata mokili matondo mingi tala ntina tobengaki ndeko ndombele balobi botata na bonengwa nde ezalisaka positif na négatif yango ezelingisa ete présence ya ndeko ndombele na kati ya plateau na biso mokolo na lelo ezango se tozongi epai na bino balobi mama mwasi nde azalaka na nzungu elambaka bilei oyo epesaka bomoi me mwasi tozozongaka mwasi naza ya kobeba ngunza na biso bino balekeyaki pavita ngunza na biso motei nesongi ya nzila alobi na mateya na bango tolandaki mokolo wana na nzela ya etando soki mwasi asali mabe esengelaki alambela tata biloko me mwasi wana abimaki akuti tata se azongi na ndako ntango koya akuti tata apesa yenge apesa mbote tata ya kosilika mwasi aza nzungu apesaka bomoi lolenge nini esengeli asala mpona kolembisa motema ya tata ngunza maloba epai na bino matondo mingi ndenge wana kopesa biso maloba tolandi mpe mopanzisano nzete moyindo biso tomesana kobenga bango nzete moyindo kotala boyebi soki mpe bandeko mosusu epuis ki journaliste na mboka na biso bino bapanzisa soki bomiyebaki sens na bino oyo babengaka bino bajournaliste boza banani mpona population ondaki ezala mpe soutien monene na ngambo ya biso banani yoka ndenge mwana mobali azokoresone na mokili aza mobili biso na bonzambe na biso balobi soki mabe ezali libongisi mpe esala ezala azali moto azotala ndenge mokili ezotambola mabe na malamu ezomema bato na banzela nini ya balolenge kani nazongi na esika balobi milef tokoyaka motu balobi egalite oyo tozosengaki mwasi na mobali bakoka mitala nzoto na yo lelo mponga nalati bilamba to bino bolati bilamba ezala ndeko mwasi ndeko mobali bisika ozali kota na salle de bain tala nzoto na yo tala loboko ya bomwasi tala loboko ya mobali tala libele ya bomwasi tala libele ya mobali okomonaka eza na bokeseni moto asali yango tata oyo akeli likolo na se sikoyo yo en tant que moto bakeli batie na mokili ndenge nini okolingi okokisisa te okomona libele oyo ya ngamba bomwasi eza ndenge mosusu libele ya ngamba mobali eza ndenge mosusu lokolo
ya ngambo mobali eza ndenge mosusu ya ngambo mwasi eza ndenge mosusu donc nzambe oyo akeli biso bongo ntango oyo ozoluka obenda likambo nzambe ayebi te kati na moto elakeli nini yo kozala nango. C'est pour cela malédiction ekoteli biso biyamba bizwazwa bilandalanda. Donc ngunza ngose bamama nyonso baza oyo bango égalité lobela bango eloko te mwasi aza mwasi devant mobali. Ata bokomi kosala babolingo ke mwasi zala likolo ya mobali mais na logique bolingo elekaka pie ezalaka ya nini na nini yo za ndenge nakotuna motuna te ngamona yami tobendaka babiloko oyo te oyo ebendaka kanda ya tata mokili mpasi mosusu toza nango bonzambe kati na biso eza te donc tozokopie se kokopie oyo esengeli tokopie te tozosala se kosala oyo esengeli tosala te ndenge ka ndeko mopanzi sango akuti koloba bazosalela biso basérie bafilme bake kozwa memi bandeko na biso bayindo bazokoutilize bango ya kosala basérie moko boye bafilme moko boye ya koya nango epai na biso baafrikain ntango yo ozomona ozosala nini ozokopie balolenge wana lolenge te oyo esengeli osalela likambo yo oke kosala ngo mpo na nini omonaki yango mais toza boye bato na bato baza na bonzambe na bango bayindo baza na bonzambe na bango baarabe baza na bonzambe na bango bachinois baza na bonzambe na bango ndenge moko mpe mindele baza na bonzambe na bango okomona na bonzambe oyo ya biso mwana akoki kotikala bolumbu te devant baboti na ye eza malédiction metala lelo bayindo bazosala mpo na nini mundele mpa na ye eza normal papa na mama na bana bazosukola na kati ya piscine ndenge baboti bango mais sala ngo oyo ndeko moyindo sala ngo mwana obenga nzombo ezotambola na kati ya mai akomona nzombo ngambo tata po ayebi yango eza mpe bonzambe na ye mais mpa na bango eza normal alors tosala keba yango wana azosenga na leta ya mboka na biso bosunga biso bino bamama po biso tobenga bino banengwa na valeur to na respect ya bokoko na biso bino banengwa oyo boza babiteni wana boponama epa tata akeli likolo na se mpona koluka kozongisa bandeko mais lokola emoneli na bino ya mokili ezomema bino mpe bobimi lisusu wana mpona koluka kotengimisa bandeko eza ngambo nga nazoyebisa bino yango eza ngambo ano bosala keba bino baye bozoya na eleko oyo ekozala malamu ya kozala bamama oyo bazosunga bandeko na bango basi bamama oyo bazozongisa bandeko bayindo na nzela na balolenge na bango toye na mutuna na bino ndenge bolobi mwasi ndenge ka ndeko asa mobali mais asa na boyebi bajournaliste esengeli nde bazalaka te mais lelo tokomi komona meme bijournaliste yango ekomi kaka lokuna nayebi te tala kaka bajournaliste eyoka mituna balingi bapolémique na koluka kosala émission oyo ekozongisa bato na nzela kaka kolinga kotia polémique intel aleki yo na boye intel alobaki boye musicien boye joueur boye pasteur boye est ce que yango wana bijournaliste pasi toza nango na mboka na biso mutu na moto azokoka koyeba te likabo na ye mosala oyo ye azwi esengeli asalela yango lolenge kani pamba te bonzambe kati na ye eza te mwasi yambo nano mwana ndenge akungi mwana na 9 mois eza facile ti yake kobimisa mwana wana bilei ya yambo mwana wana azolia epa na yo mama oyo ozolia na nzoto na yo yango oyo ezokende na libulu ntina motoli ekoti ti 9 mois wana ekoki olie ya mabe mwana wana kobima na baconséquence olie ya malamu mwana wana kobima malamu ti mwana bimi mama bandi kopesa libeli mama wana bandi kopesa mwana wana libeli kaka na bilei oyo ye azolia mais lelo biso na boyindo tala na mama ozolia bilei nini oyo okende kopesa mwana na libeli mwana bokomimona makambo biso tokomimona na mboka na biso oyo eza pasi tala kaka ndenge bana bazobotana na ntango akala na ntango bakoko na biso ndenge journaliste akotoloba bakoko na biso bayebaka bamaternité te bamama oyo banzambe apesaki boyebi kati na bango bayebaki kobotisa bamama bazalaki soki mpasi wana eye bamama wana baye babotisi lipo
mais lelo tozokende na bamaternité soit disant ke baspécialiste baza kuna oyo batangi bazweli bamaplame bazongisi boye basali boye mais tala bamort ndenge ezosali tala bacésarienne ndenge ezosali na tanga bakoko na biso ezalaki bongo sikoyo bakonzi ya mboka na biso nyonso wana eza na ministère mobile eza wana ya santé esi elobela ye aza kuna te ye azomona kaka mbongo na ye kolia komela kovoyager c'est tout donc pasi toza nango na mboka oyo o mokumba oyo omoni fumukusu aza nango oyo biso mpe bangunza toyeli moleko oyo kovanda sikoyo na mboka ya bongo ya bato ya lolenge wana eza pasi mwana oyo ya 15 ans koke na ye na tata oyo esa yamba milimo ya ndenge na ndenge ntango mosusu bana basi na bana mibali boyebaka te lelo obotami na libumu tata na mama wana soki azalaki na bilakeli zomi bokaboli yango yo mpo bandi kokola age ya 15 yo wana oke kolinga tata oyo aza na bilakeli soki tuku sambo na sambo yo mpe lisusu bilakeli wana esaleli ekoti yo na nzoto nguzona eza namoni eza sija molai ya wana makambo eza ebele nde ka ndeko journaliste azoloba bato bakolobela makambo ezangi ntina bango wana bango bakopesa baespace bakoyamba na bamedia mais bato oyo bakolobela makambo ya ntina mpona développement ya mboka na biso bakolinga bango te neti biso boye nana kotikela ntango okende koloba donc oyo edike masse bango bayebi ke masse wana yango bautiliza yo ya kolamusa makanisa masse wana baolinga bango te mengana alobi na kombo tato akela likolo na se ata nature ndenge ka mindele bazobetama na nature ndenge mpe kaka afrique na biso oyo bakolukaka biso na ntango wana ekozalelaka bango trop tard maloba ya ngunza babi ata botikeli bango ngonga te ata nature ngunza na mwa mokuse ndenge oyo akuti tata aza ya kosilika po alambelaki tata te atitude nini ndenge wana esengeli azwa mpo alembisa motema ya tata kwa kolimbisa matondo mingi ndenge wana kopesa biso maloba eza sujet na kitoko ndengenga media ezalaka kangona tokolingela esika tokolingela mama oyo to ndenge oyo akuti abimaki na ndako ndakisa toloba ndenge tozalaka ndakisa biso bamama oyo toza na misala ebele tosalaka namoni ke na ngongo oyo ndakisa nde bolobi il faut boya ngonga boye namoni ke ngongo so naluka nasalela papa ekopesanga mwa retard lokola naza na posa bayindo basosola nasali ngwizani koyokana ya malonga na mbasi donc mwana oyo naza na ye na ndako swati mwana mosala swati ndeko kaka mosuli zwa biye salela mokonzi po papa na kati ya ndako aza mokonzi salela mokonzi tia na mesa ngonga ye akosilisa akoya kokutaka mesa na esi babongisi me bana na biso mpe lokwa mito ekota virus batie seri ndeka mokonzi sango yango toloba seri wana ye alingaka ye ake kovandela ne seri azwi retard ya kosala maye wana tata alamuki to abimaki azongi akóma na mesa boye eloko eza te atuna ndenge o ndenge abimaki lokola ye abimaki seka amemaki mabubu nyonso atasiliki eke swati na veranda avandi swati na salon swati na chambre ndenge kaka ezala yo ndenge oyaki na bagentil nyonso ndenge biso topesaka babonjour te ye ndeki eno mokonzi fumu tata basheri wana mpe biso mpona biso ezwaki esika te yoka biso fumu kobala aza mokonzi okumu wana mpo ye nde mokonzi pesi eyengo moni ye kaka yanoli te kilo nzoto epanzani ti avant nabima tozalaki bien napesa mbote balingi koyanola te eza nini obakisi ya mibale eyano te ya misato eyano te okokota na ndako te soki avandaki na veranda tika boyengo oke pene ongunzami omeki kotushe ye otala nani ezosala moto ezosala te ezosala te moni atali ndenge eke wana azopesa bino yenge boyanola ntango bino koyanola ndenge bino ntango oyo omonaki de eloko bino memina liboye okomprendre ke papa siliki lokola akuti mesa na ye te babongisi mama kokota na devoir wana koexplike papa ke notala elekaki boye elekaki boye engi bolimbisi okoti mbangu papa apesi nzela okoti mbangu oke na ndako osochange oke mbangu na cuisine osalisali ya mbangu tata kolia bolingo esali nini donc na ntango ya bakoko na biso libala ya solosolo ezalelaka pena lelo ndeka kopesi bonjour epavandi ne ada matondo mingi ngunza mwana esengeli tokolisa
etando ezali ngonga ngunza na biso ndenge ye ndeko mopanzi sango alobi mayantina ngunza mpe baleli awa mayantina bapeselaka yango ngonga te kasi tokosenga na bino bandeko mpe ya bakolo etando bolimbisaka mpe biso ntango mosusu ntango tozoma mambo ya ntina bopesaka biso mpe mwa ngonga toke mpenza koshite na émission na biso soki natali na nsima na ngai na loboko ya botata ndenge okopesa biso kombo popesi biso toli nini okopesa bamama oyo olobi bakokende le 8 mars okoloba na bamama wana nini matondo mingi ndenge atolisi na biso komo na biso ndenge awamba mponi toza na esengo mingi koyoka ndenge nguza na biso amanyoli mpenza lolenge ya bamama esengeli bazala lolenge alobi ezali le 8 mars toyebi eke ezali lobi liputa ekolatama na babebe kasi lolenge ya bakoko na biso ndenge azali moto oyo ya valeur esengeli alata liputa oyo yango nde ezali ezali ya biso bayindo oyo mondele ayebi biso esengeli mpa tolongola yango totiango na esika te lolenge kaka ngunza toloba ete tona mosala makasi esengeli tosala asi mpe akomandola nyonso kati na ekando na biso oyo yango nazongisi matondo mingi mpona biyano ya ngunza na biso matondo mingi wana ezali bongo maloba ya ndenge awamba ndenge alandi ndenge awamba tolini nakoki kopesa bandeko oyo lobi tokomona babebe bakolata maputa tokomona kindumba bazeme kokota lobi nyonso ekosala malobi tolini nakokopesa opesi biso kombo kopesi biso na mwa miniti moke toli matondo mingi mopanzi sango na kopesa biso maloba biso kombo na biso ndenge wame na lutai maloba na biso ezali mpona lobi metene na biso ndengwa liputa mpona ye eza eloko ya sika te outa bakoko na biso babandeka kolata liputa donc mpona ndengwa liputa eza eloko ya sika te bayeba kolata maputa lobi bayeba ete liputa eza eloko ya sika te mpona bango donc kozala na yo mama esengeli ntango nyonso na miso ya bato obombaka nzoto na yo na liputa oyo ezalaki mpona ya biso yango wana tozongisi liputa eza eloko ya sika te wana bongo maloba ya ndengwa mena tolandami ndenge opesi biso kombo opesi biso toli nangonga moke matondo mingi napesa biso maloba mopanzi sango biso kombo na biso ndenge alando songo tozali kotalisaka bamama ete le 8 mars eza kaka te mokolo mama esengeli alata liputa mama asalama wuta yambo ebanda alata kaka liputa po biso bayindo ezaleli na biso ezalaki kaka mama komona mama eza komona liputa na nzota mama po wana ezalaki elateli na biso banda bokoko na biso ebandaka mwasi alongola likanisi e nga na kolataka liputa le 8 mars mwasi alataka liputa banda le 1er janvier ntina suka ya mbula po te molato nende ya wana mai tozalaki na mwa vaccin matondo mingi ndenge alandu mwasi alataka liputa du 1er janvier au 31 décembre tolandami ndeko opesi biso kombo lobela biso nanu biso kuna na mwanda lobela biso na ndinga baya mwanda bayoka bino le 8 mars oyo bakolata maputa tolini nakopesa bango matondo mingi na kupesa betu ndinga ya bwala beto parce kikongo yake ndinga bwala ya butu nyonso beti na kutuba play munu kumbu na munu lenge mbianda mumetuba na batu nyonso oyo na kubana kulanda betu benu kuwa munu samote muna kupesa bilongi na mwana nyonso ya nketo nge mwana nketo ngefu anakana kufuata nlele samuke kumonisa kimwasi na nketo nange na kati ya libuta nange pe na kati ya inchi ya mvimba betina kutuba mplai ke mwana mwasi ya nketo kena kufuata nlele anina kumonisa ke inchi ya beto kena kuzitu ya una zitisa njutu nange samuke nketo zitisa inchi nange samuti nketo ke zitisaka nyonso kena kati ya inchi ya beto ya mvimba alors mbazi le 8 mars ngenketo ngemevuata nlele yavuata bete mbazi kaka ngevuata nlele lubu nyonso ngenketo ngefuaniki na nlele parce que atenge moko na buta na maternité bakashosa nlele sama na kufiniki nange pe sama na kuvuatisa nge alors nlele ke mfundo na betu baketo zitisa njutu nange samuti yake mbote sama na betu baketo na kuvuataka nlele tangu nyonso alors mevutisa ndinga na bakonami na beto na kulia matondo mwana nketo ngevuata nlele wana ezalaki bongo maloba ya ndengwa alenge toleki ndengwa tolini nakopesa na bamama mpo babi bango lobi kaka liputa lobela biso betumu bamamu wetu songa kaji katuka jambo ya malaba ya 8 mars
kacha kubankambo be bakubala makupi bakubala mipani te kajile kimona bana bateketa bama babikunda kufana mipano kufana nkanza ya mipi kaditu jamala bantimuna bamamu bana bateketa bana babikubyanza bakubala makupi ni mamukati baditu jamala batu mamutu baditu jamatu konsu ditu kujonsi mamutu baditu Muchintu la muchintu wetu akupala etu kati twela menji amba kupala ditu jamala bajali 8 mars to chintu bali kuvema na bwa kula ngoba mashintu mama Matondo ningo bopisi biso kombo te yufule lusa mu kwa mu bakufila dina jani ya jani mamukalanga ube Wale zaki bongo maloba ya mamukalanga watu komaki na Kasai lelo boko limbisa biso bandeko na biso a este baza empêché na banzi bakoya ndeko ndombele totondi bino botondi ndenge bosili ko assister biso baloba na bino ya bokaboni ya mokola lelo tolini bokopesa biso bamama po bino boza mopatisa Matondo lisusu tolobaka yango na bamanaka na biso soko zeba émission oyo kolobela bibelu ya basi wana babandi soko 21h telobi na tongo tala makambo ya ntina boye kaka karate to bandi awa bakomi kotia biso pression tokenda na conclusion nalobaki lelo penza ngai koya na plateau oyo na kodiembela kaka na maloba ya ngunza na biso po bazebo zindo makasi balobi eloko moko awa na kobota ya basi yambo mondela ya soko pe na kopesa toli po ezema lobalanga ya bokabwani na manaka ya lelo mokolo yango ya le 8 mars soko balobi basalaka ata batelier ya conscientisation basala ba conférence ya mayele batuna bamituna po nini uta mwa tango tokoma kokufa mingi esika touti mwasi abaluki na simanda ko boki beba lelinge ba mame bele biso tozena bango na mabota ba mibotisa bambo to mona kayeka kana mwana ye moka mibotisa kana ndako basi ebele na tango wana ya bakoko na biso maternité à la kate ngunza balobi awa ministère de santé à la kate mais bazaki ko benga bango ba sage aux femmes rien qu'à ce côté la respiration ya mwasi alobi ke mwana zena libumuna zena position ya mabe banda kolia oyo tika kolia bilei oyo wana mwasi wana oyo bango bafinga kalelo na tango wana tobotaka na césarienne te lelo soko mwasi akei kobota soko nano sango ye ite motema ezeli kolo mobali fatika na mabolongo na se te bakobenga ye nengo akitisi wana motema ekiti po yebite soit ye soit mbasi to mwana donc kobota ekomi eloko moko extraordinaire nzoka na tango ya bankoko ezalaki principe euti na nzambe principe mwasi akei kobota aboti ajongi ye na mwana mwasi akei kobota boti po ake kopesa bomoi akete po balongole bomoi mais tokokamwa le 8 mars yango lobi bazena makambo te batuna na maetali kibo mwasi na bango po nini moto atasali orchestre ya nsima ndako faloba na mwasi lata bikini obina nango pe ye mwasi andimi te mokolo ya lobi badzwa yango mokolo ya kokolisa mayele ya mwasi ye moko mwasi ayeba nakoki kozala eloko esalelo ya bato te moto alingi azwa baclient na ye ebele na bar azwi basi alobi bolata babikini po bato bayaka komelaka ntango baze kotala mipende na bino masanga na nge etekama te ye moko mwasi le 8 mars yango ya lobi a comprendre ke tata mokili atiaka ye na mokili te po ya kosunga mobali na bambeba po ya kosunga mokili na bambeba me batiaka ye na mokili po yende nzungu ngunza balobaki awa yende nzungu ya bolamu nzungu ya kimia mobali atauti na problème na mosala soko azana mwasi ya kimia d'abord tango mabale ezalaki na tango wana batata basalaka AVC mais lelo botala nombre ya baveuve boko comprendre que batata bakoma kokima bakokufa mingi po basi babeba makasi ndebele tikolo babongo eza sujet mususu na biso bamama toloma boma batata metango babebisi mwasi tolobaki yango awa tango babebisi mwasi babebisi mobali babebisi mabele babebisi mokili mobali aze kimia te mwasi ayebi role na ye te pene ya mobali tolobaki aze contrepoids mobali soki aze na tension bakoluka kisa tension te kisa tension eze goligoso aze pene mais lelo eze bandeko balandi boyoki ndeko ndombele mopanzi sanga bayindo bolamuka lobi
kisi ya tension ya tata ezali goligoso ya bengaka biso banengo ba goligoso banengo botika kopesa batata ba AVC nzambe aussi monsieur communiste tuzalaki ne seva koyamba bino elongo na molongo mobimba ya baleki ya kimpavita tolini to baloba nini bokopesa biso mpona bokabwani na biso ya mokolo matondo mingi na ndenge ya journaliste matondo mingi mpe na mopanzisa nzito moindo na ndenge aye koparticipe elongo na biso na émission oyo matondo mingi mpe na bandeko bapanzisa mo bisika bango bazali matondo mingi mpe na baleki ayaki pavita magre balobi te ngonga fale boyoka mitu esalaka tokoyamba bino mbala nsima matondo mingi mbala nsima bopesa biso ntango molai mpo boyoka ndengwa moko oyo etali kozala ya biso basi matondo mingi tozongisi matondo mingi na likanisi obezu ya kobenga biso lisusu na mokolo ya lelo tokala tokotala biso ngunda tokoma kosala babilanga toya mpe na bilanga fo boya tokoma kosala babilanga mpo toyeba nega mingi matondo mingi tozongisi matondo mingi epai na bino na likanisi ya boye tokosenga na bino bakonzi ya mboka biso bale tobwakaka na ngambu na bino mpo bino nde bato bozokamba mokili biso tozala na kaka tozobatelela bino baza na kati ya mokili oyo bino bozokamba bango ntango biso tozobenda bango tozongisa bango na nzela antuka lisu na bino mpe monaka biso mpo tokangana tokoma eloko moko bolamu tozoluka ya mboka na biso ezongela biso mpo mabele oyo eza ya biso ya bakoko na biso yaki pavita bundaka mpona mabele oyo do milimo wana tobendaka na mabele oyo tosala makasi na biso bakonzi na biso baye nyonso tovandi na bibonga wana tobengana milimo wana milimo bakoko ezwa esika mpo ke kimia ekotela biso bino moko mpe bomonake bozala na kimia te mokonzi bapesaka ye valeur na respect mokonzi akoma joue na moko komi estce esalema wana donc nakosepela mbala nsima ntango ezala molai mpo tolimbola ya mingi soki bango mpe bapesi biso espace tokobanda koya tokobanda kolobela oyo kaka etali bomama kolabisa motu lolenge kani moto esengeli azalela na kati na mabele na ye mpe na mokili ezongisi moto matondo mingi tala epai wapi tosukisi bongo mandaka na biso ya mokolo na lelo toyoki kolela ya nginza mwese bakonzi ya mboka mama Janine Mabunda kuna na parlement ministre ya genre et famille boyoka kolela ya ngunza mwese bopesa bango tango mpo balimbola mama azali nani ntina ya mwasi kati na mokili ezalaki babino nengwa mbala mansanga oyo akumbaki bongo journée ya lelo ezalaki journée ya réflexion tosangisi makanisi elongo na molongo mobimba ya baleki ya kimpavita oyo ekambamaka bongo na ngunza mwese topesi bongo mbote na moko ya baleki ya kimpavita kuna na France nengwa basonga mbala mpe na Londres nengwa lendo mbote lisusu na nengwa mazebo mayunga epai kuna ezali na mikili ya bapaya mbote na bino nengwa mazebo bana bazolela bino mamaleki mbote na nengwa bilonda kandolo tozongisi matondo mpo bino bozali bisungi ya molongo baleki epai kuna bozali na Canada na Ontawa mbote na bakimpa nyonso bazali na mabele ya Angola mbote na bakimpa oyo bazali na mabele ya Brazzaville kuna tomoni mokambi miaka nengwa miaka mpe bongo nengwa nsiku mbote na bino mpe baye bozali na mboka ya Congo na Congo Central na Kasai na Équateur na Bandundu mbote na bino nengwa moseka kuna na France molongo baleki bapesi bino mbote ya mingi toyebi ete kuna bino nde bozosala kilo ya banengwa to ya bamama kuna na poto tokobosana oyo te nengwa bikotele kuna na eteni ya Londres mbote na bino nengwa falanga kuna na France mbote na yo nengwa mvovi mbote na yo lisusu nengwa lusanso ote kozala na bino mokolo ebele awa na Kinshasa mbote na bino mama na ngai falanga mbote na bino kuna epai kani bosili kozwa mbote na bino nengwa kaba tokobosa na bino te matondo mingi na nengwa mvovi bozala na biso elongo epai kani molongo baleki ekambami na ngunza mwese tozokoba mosala mpe tokolemba te kozala na bino elongo matondo lisusu na bino manso bandeko balandi mpo nini te na banengwa kialako banenga kialakio banengwa ngotomwe mbote na bino na yemeni songi ya nzila nde bangunza moso kimia ya mfumuki mbangu ezala na mabota na bino matondo mingi na
bandeko na biso na nsima ya kamera tata Kwaku image elongola tata pyramide tozongisi matondo na bandeko bansa oyo baasistaki bongo lelo na masolo na biso ya mokoma lelo matondo tomonani mpona mbala ya nsima matondo. tambudila yo kwa ye mwana ni kati beto tweti kumvisa po ya diveni ya